Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. Shalom, shalom, biska bisubino. Boboto, bondeko na katia mabota la bilo bandeko nanga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien bandeko nanga. Bonjour, bonjour la famille. Oh, un instant. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, shalom là-bas, homme de Dieu. Chantre de l'éternel, Boboto Bondeko, là-bas, c'est l'église catholique. Voilà, Tobo Sanité, Oya Bisso, témoin de Jéhovah, Biska Bizubino, salam alaikum, respect, chef coutumier Nabisso. Bon dimanche, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre maman qui la danoise. Bandeko nanga bo liker vidéo, bo partager. Bon s'abonner et belé bandeko nanga to atteindre 60 000 abonnés et que ça la biso bien. En tout cas, abonnez-vous, partagez l'émission, tout dans sa conscience la biso bandeko nanga. Et ça la très bien et ça la tokos. Wana mama le kinyabino, ozana sujet, ozana question, ozoluka mwasi, ozoluka mobali, n'hésitez pas. Si tu as bien ozana bala ya kitoko bandeko na ngai, quelle grâce. Et le bas chef Ifongi benga mama lekina yo ozana publicité lingo sala. En tout cas n'hésitez pas, benga mama lekina 0044 74 38 03 16 23. Okozwangai toko solo la to chama kamdia so tokos. Bandeko na libanda nazo ko enjoy moi na parc moko ya bien bandeko nanga. Voilà la vie. Voilà mikolo bomo nanga pe monsieur belé na losala ngo libanda et osala bien bakasi. Voilà yo like partager tokos la ninga mukete. Voilà bandeko nanga yi tozana sujet ya mwana tsuka. Kolala kolamuka mwana tsuka ayaki bino nyonso boyebi ayaki kosala sortie médiatique na ye pona a répondre pona ezaki réponse ya Sandralina de Sandralina ayaki ko chrétien ndenge yakindeki ko akendeki na matanga ya Océan. Et puis na likambu yango eko bimisa likambu ya Kofi ke Kofi abandeki kolinga abima na ye. Kofi asengaki e 4000 il faut pona achaye na liste et longwe 4000 et comme qui question ya nzoto azana ba audio azana ba vidéo azana boyeme to tika koyoka audio moko te to koyoka vidéo moko te bino mo boyebi kande to yaka na media mutu nyonso to azanga na analyse na e ko sala biso pasi bato ebele bazolinga Kofi te to yebi ke Kofi aza mutu mabe mais aleki satana na mabe te parce que Kofi atikala ko sala famille no mabe te célibat oyo lata na nzoto Kofi te muta pesa yongo pauvreté na yo Kofi te muta pesa yo kozanga mukanda na poto eza Kofi te kozala divorcé eza Kofi te kozanga kobota na yo ezalaka Kofi te. Alors Kofi azali plus que diable te azali plus que mikumba oyo zala na famille na bino te aza plus que bandoki ya famille na bino te bandeko nanga. Kofi azana mabe na ye na ba oyo baza pembe na ye yo za kutu pembe na ye te mais tala ndingo linga Kofi azana mabe etali yo te toyaka so Kofi asali mabe toyaka mais tango asali eloko te mwana tsuka zwi makolo na ye na maboko na ye na ba audio na ye ya solo to ya lukuta aye nango na réseaux sociaux. Pona nini koma kezali Kofi mutu afuti ye pona ya kofinga ye. Non, c'est faux pona nga. Ce qui c'est vrai pona yo tikala nango lamba ngo liango na ndaku na yo. Mais ngai pe na ye na bino pona ngai naza na même idée que j'ai afifonge. Na bia ça c'est bien. J'ai afifonge to peso bambote belé. En tout cas mikolo ba émission na yo mingi na talité, na talika titre na boy nanga kokota talakaka. Biso tozalaka bato tolingaka yo tolobi muto balingaka soka sali émission mo abeti bordure sepelité oya répondre te otiki yango beti yango tangi comprendre mais tango yene eloko bien o nga na sina lobby avant na mon émission na yo nga bi 8 la biso bato to raisonnaka to biso to raisonner analyse yo yena ngona bonzambe biso na yo to kutani esika moko donc to monike cop wana ezali cop ya JB mutu asali ke mwana wana ya azo futi se eba masumu nyoso oyo ya yaki na media pona ya kofunda ye mais comme vérité zali même bache nini maloba metanga koya kaka vérité zo bima kaka ke to bongisaki à l'amiable cela veut dire kaka JB a violaki kaka
Vous comprenez? Jiba to sali nyoso ya kosokolango AJP abotaki mwana wana aja kotaki na musique no ezofunda ba archive ezofunda. Donc à chaque fois obandoti na mwana wana dossier na ope ya viol ekozala kaka etokobimisa kaka oviolaki ye. Donc yo mutu kosambwa linga o calmer mama ya mwana na yo pe mama ya mwana soki biso tozo juger mabe ezake yo moko yaki na ndenge na yo tunaka na papa mwana na yo azali papa JB aza papa chéri aza mutu pamba te ndeko mwasi tunaka papa tala na lina ke koloba boya na lingina sala boy ekobima ndenge nini parce que okoya sikoyo basala ba analyse ya mabe pona papa chéri aza na ba problème okota poto oyo biso na bino pe toyebi te soki pe séjour na ye esilaki na France a renouvelaki yango te akoti susu ko bapapier saka bango barécipicé ti bandeko séjour nyonso même ya kofi esilaka a renouvelaka même biso toza banationalité bapasseport na biso mpe esilaka torenouvelaka yango so na renouvele passeport na nga te na kotambola mpe nde nazotambola boye te naoza na mboka oyo place naza te awa eza Angleterre te bandeko na nga awa eza mboka mosusu na koloba na bino te place naza mais ça ce n'est pas l'Angleterre tokotambola boye te yaya nde tokoma bitambola bakabeli oka mwa 200 ozwi mwa 500 yo ando voyage oke na yo on vit qu'une seule fois yaya. Voilà, nga nzamba sala nga zanga pigeon voyageur na nga mutu na taboli na ke na gauche na ke na droite. Voilà bandeko nanga tozo solo là. Donc moi na fokola, moi na 31 ans oza mukolo, oza déjà maman, 31 ans koza ta ministre. Président France azwaki bo considérer ba trentaine. Kabila les fils azoki bokonzi soki na 29 ans. Donc yo za dia mukolo te monzo ko sala oyo bape ngana ye koloba na ngai oyo koloba na sima na ngai tali ngai te ozali boma tengo ye koloba oyo bake oyo ko ya sima na yo il faut yoka oyo bake na lobaki bien bien na lobaki mabe atanga na oloba na bino boy tango ko tia ba commentaire fona tanga il faut na yeba bo reprocher nga wapi place ni bunga na raisonner mabe place ni na raisonner bien nga mo pe fona mi yoka lisusu na koyoka video ata 5 fois. OK, donc yo mwana oyo ye olobi makamna yo sumbi oza donc oyo neto sumbi alokimi solo te tango to kendike na toilette to sala ka wana to yoka ka solo na biso tiozo benda mai petit pou ozu pe pompe to yoka ka donc o tema loba na yo yoka solo yoka tala banzinzi nini obakoya mwana tsuka sortie médiatique na ezaki na tango oyo te. Ça c'est tuer Kofi. Et puis yo likambo yeli oyo ko répondre Sandra Lina falo suka na Sandra Lina pourquoi kotaki na Kofi pour intérêt nini yo moko za wana bandeko nanga eza deux choses pour ngai soit pour ngai Kofi atindi ye te Kofi azana makambo te bo bimisa ye bo tika ye lobi bokechu abeta miziki na ye ba pesi ye pouvoir et pas ba kolo nango bokecha lobi vie beta. Voilà. Eza na de biloko bandeko nanga soki jibe pia na tinda ki ete eza ye moko tangu alandaka be mission place nyeso bachaka komba ya jibe atalaka be mission wana attentivement sombela rango ba megana ba giga tanga moni ke jibe ke ko beta te tangu batu balobi ke ezali cause ya mwana ntsuka parce que batu mo bazana France ba kotisi dossier na ekuna balobi ke ba jibe a violaka mutu boye na boye akoyiko yana mboko taza violeur bolandela makambu na ye tangu su batindaki jibe convocation et place azali ata soki bakolandela ngote tina suka mais bakolinga même bayoka mutu bafundi ata mutu anga na Congo ata ngai bo bakomeli ngai boke oyo samake na bomi mutu na Congo bakolinga pe bayoka nga parce que bakolinga te criminel moko boye violeur moko boye aya na mboka na bango bakolinga ngote mutu moko olinga te po bato ebele bazolo bate ndenge za wana mwana wana et puis bato bazokanisa dossier
ya ko violer muto esilaka l'amiable esilaka l'amiable te. Et ce dossier beaucoup délicat, bravo à Alain, papa de Alain, à Limia, bravo papa, bravo chef, il faut que pour la battre, dossier on est cause à la clôturer. À chaque fois, moi, wana, à Kolinga revendiquer jusqu'à ce que à cause de la satisfait na moto ya viola qui est ensuite donc assimé ba makamna 100 000 les logoté na dossier à viol. Oh, bon, papier, ça qui est 100 000. Et puis, pe papier, ça là, gouvernement n'a biso pe aska signaki, andimaki, babong sa makam à l'amiable. Parce que moi, na wana soka eko funda jibe na poto, ya, ata ba viola ki na Congo, ba kolande la ye, bino batu bo ye ba luate. Et si l'ité jibe ye moka yebike, il faut ça la tout mwana tukana kufa. Pendant un jour, à Robomae. So ye mwana tsuka na kufi ndede dossier ne comme te ko sala mais tanga zana bon moyiboy mwana tsuka keba baba ndika ko lekisa yo te doka ka moko mso ozali sute baka ba lever yo jiba za capable ko sala mabe yo sala ye sonyo yo kisa ye tie pa bana na ye mwana tsuka keba na jibe azotinda yo bandeko to yo kana nu chef ifonge ndenge alobeli biso likambu ya mwana tsuka na jibe na ndenga lobeli yango bandeko nanga na pesi papa bravo a solo liango kitoko makasi bravo longonya bolanda na bokebi nyoso bandeko nanga bola ike mission bo partager mwana tsuka na kosenga yo bima na makambo soko yebike na alamiable liaki mbongo vanda talaka mwana na yo yemba ba miziki na yo me koyaka na media pona makambo na ya miziki pona vie na yo koyaka pona ba grand musicien te oza ko bebi satango yozo kanto zo kote la jibe ozo kote la jibe te biso viol les ozongela biso suna moto tango yozo yaka koloba makambo ne viol wana ezo bata biso baner tozo mona kaka ke aviola ki yonde konanga et ça la biso pasi makasi tokoyi konjima ngwa tamukete et puis tokonjima te ke likambu ya viol jamais ba sala kango à l'amiable viol il était mutakata rango même isoki yo ke longola na yo bande ko tamsubo batumsubo yeba mwana tsuka te mwana tsuka yeyo panda ko tshaisu video na yete mwana tsuka yeyo oyo abotana jibe na Asia jibe banda ko bima na Asia akotaki na orchestre na zaki kaka na 9 ans mais balobaki na ye abakisa alobaki azana 11 ans voilà donc tanga kotaka yeyo mwana tsuka lelo ayaki susu ayako sala sortie médiatique na ye en tout cas esali Sony na pasi bande kunangai voilà donc binomo bomoni ye wana tika to tia sikoyo JB et pardon to tia Jeff Ifonge bolande na bokebi jonso beaucoup de ce qu'on a dossier oyo ils allaient dominer les réseaux sociaux amen sortie médiatique qui a moins je crois que tout ça des émissions quand on voyait comme il la awa tout ça pendant que je passe la gaillé je crois qu'il y a une émission on fait une émission à bien là-bas oui voilà bon voilà pour tout arranger avec la famille la PCP beauté voilà mais tout d'un coup tout le monde a eu des sous oui comme voilà il fallait qu'il y ait des poteaux, Kofi fallait des poteaux, il fallait plusieurs Kofi Bogo. Et comme il y a oh non, ils étaient sur ma maman, ils étaient gratuits, mais ça coûte à la danseuse, ça coûte à la danseuse. Puis il faut pas donc, alors, tout qui peut ça, il faut démentir, alors bon, voilà, donc il y a Kofi, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit. Christine n'est pas démentir. Ah, voilà, donc. Christine, c'est qui c'est en fait, et qui ils ont petit n'a pas petit n'a pas comment rebelle les gars pour ne pas le voir mon qui. Mais c'est d'ailleurs sur Yoki parce que il y a bien sur Makasi. Est-ce que vous croyez un peu dans la propos il y a Molan Tsuka est-ce que Makamaza ko le baba celui qui Kofi non, bah, mais Bélé, il a travaillé, voilà, donc ça c'est vrai. Mais déjà, frère, nous, Makamou, le Bawana, et nous, nous sommes mon frère, dans telle émission, dans telle émission, elle a peur. Azolba a peur, Azolba a traumatisme. Elle a traumatisé de Baza manipuler moi. Parce que JB Falaraya a raté 2 fois voyage. Mon tour Magamba, moi, dans ce que Nimi, mon ba Tindi, et puis Magamba Zolo, ba frère, Zomona.
c'est Zela Mouké, pardon, non, c'est l'émission. Tindia le bama kambwana. Alors le moment nan tsoka. Batindi, oui, batindi à cause de la Covid. Bon, les camps, toujours dans les camps Kofi wana. Au moins, maintenant tsoka le ko mo lobi et pas ça bébé, ba la vérité n'y sauté mensonge. Ce mot de vérité n'est pas bon à dire. Et c'est pour ça là. La Bible dit. Maintenant tsoka parler là, il y a mot qu'il avait. Il y a mot qu'il n'est pas bon à dire. Oui, et ça la Bible était Bible sur baboya. C'est là natango. Jean chapitre 8, verset 32. Yango. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité vous rendra libre. Voilà. Mais quelque part aussi, vérité, mais il faut le avec sagesse aussi. Parce que c'est ça. Non, sagesse. Non, là, ça c'est le monde. Parce que ma mère n'a pas un aussi. Non, ça c'est le monde. Il peut aussi. La vérité là, faire un ligne sur Yibaki Mbongo Batou, Yibaki Mbongo Batou, Yibaki Mbongo Batou, pour la nuit. Voilà, oui, bah oui. David, pour lui, la moitié Batou, pour la nuit. Toute vérité. Ça c'est le monde, ça c'est la sagesse humaine. Ça c'est le monde. Au moment où on a pris la pierre, à Zoloba, défend roi. Avec ce que la guillaume, il m'a demandé au frère. Papa, il va casser mon tout. C'est là Jésus qui se défend Pilate. En fait, par exemple, vous allez voilà. Vous allez ça c'est le monde. Donc c'était toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Mais vous sentez que Mwana tsuke babula kayela tina moni tele mama. Mwana tsuke jibet pia na lingaka yo mingi mama mama. Mwana tsuka pona nini ya kosambwisa papa mwana na yo ya mwana tsuka dolo mwana tsuka tala mwana tsuka ndenga komi bokomi ko ba mwana tsuka bande ko loba sako banga eza ko banga bande ko sala yesu koyo alinga sala za kwa sang froid bato ezalaka bongo azalaki à l'aise te kasi baaudio yango oyo te enelekisa baaudio basengi ete mazolenga-lenga me bino boye kobimisa omona tsuka bande kobanga te parce que azala basure na ye ke Kofi bino bofingaka Kofi asakangisa bino Kofi yango bato bafingaka ekangisaka na ye pete elo mo pete lobika oya okangisa mwana tsuka non surtout bino bodétruire mwasi na ye si mama si bodétruire mwana na ye bodétruire vie na bango asakangisa bino ba youtubers ba youtube mitema mabe bonike matière nyonso yaka na bandako na bino lokwa bomoneka eke pa Frank Stemai boye to bomango to latisango Kofi ye moko eza ba buzz na ye eza ba buzz a Kofi te luvunu na bino to kondimaka bino te aussi luta ba bêtise na bino ba propre bana na bino bozo rejeter bango bozo koka même ko kobongisa ba famille na bino te même na Bible balobi un bon pasteur un bon parleur un bon mutu peut sa conseiller faut à l'exemplaire te mo yoza exemplaire te na ndaku na yo moko mwana na yo botu boy poids akomeli yo deux fois soka komini obuaki ye sikoyo ko pesa conseil pas mwana tsuka oya ko pesa conseil pas Kofi non bandeko na il faut bozaka mayele OK il faut bozaka mayele bo like vidéo bo partager kende Kofi nani toyo kasko chef ifongi na ba question ba otuna a répondre nini abanina na mwana tsuka esi mwana tsuka ke pa mwana tsuka lobaki que toute vérité n'est pas bonne à dire bandeko na ngai wana ezali bonzambe te pona ayela ki biso ke a commissaire en Christ kolle quand même Marie Misam abanina oyemba banzem bolanda. Tu comprends? Vous avez rendez-vous là, vous organisez mon satiété. Si vous pouvez me dire, vous n'avez pas satiété. Parce que c'est moi. Vous avez des raisons. Vous même tout peut-être que ça là, moi je dis compliqué. C'est la sagesse qui fait. Tu me le dis bien. Donc on a bien vérité, on pose vérité. Parce que vous quittez. Vérité au réseau, au moins qu'on ait de l'obésité. Vous regardez le réseau, sous-sous. Vous ne pouvez pas sagesse. On est en mensonge. Moi, les mensonges, on oublie bien que nous, sentir bien, on oublie que tout reporter en haut. Yo lingeno kinité. Pour la ligne là, on a été. Mais oui, moi, on se pose, on a makambo ko luba, même quand on bête mon loco, sous telle misu naï. Quand on bête misu, elle a peur. Elle a peur parce que on JB wana a proposé Babylone.
Vous avez des années papier qui bambongo, mon frère, mon peuple wana peuple en va souffrir. Frère ngana contre ba konze mboka na biso. Ngisanga frère parce que au monde makomona tu ko loba wana frère ceux qui na poto awa et puis il y a un média Kofi na JB faut bazala interpeller. Vous avez quel makomona na lobby. C'est grave. Kofi na boy na sala boy pour la JB. Vous avez il faut l'interpeller. Il faut Jiba l'interpeller. Mais t'as les kinao. T'as les kinao. Moi, on a pu d'ailleurs le banda 11 ans. Bon, ça va toucher le PDF. Bon, ça va toucher ma. Dans ces mougouboui, à deux couillas, ma kila nangai, frère. Il est dans le boy. Moi, je comprends les sons qui aiment à ma militaire, ils ont ma mêlée. Et puis deuxième sortie médiatique à celle c'est encore plus grave. Il faut interpeller, il faut m'interpeller. Moi, on a besoin de manipuler. JB a besoin à pour tout. Je vais utiliser ce que moi, on a pour Yoki Makamu, il y a plainte. Banksi, moi, on a pour faire tout le monde. Banksi, et puis JB Yoka Pessonico. Ça se voit. Frère, quand on a mis sur moi, mon azolo, tel a sorti médiatique à ça, il m'a sauté encore à JB. Tanga de Goloba. À l'aise à Zaina. Mais si on passe pas Pessimbo, avant de passer au monde, à Zobanga. Non, frère. Troisième sortie, parce qu'il y a l'émotion, il y a après, il faut revendiquer sur quoi. Avec putain, on va passer sur le européen, déjà l'amiable. Voilà. Alors, malo aïe, pour vous démentir, maintenant, on démentit. Tout le monde qui va monter, bah, y est, au monde, bah, dindi. Au monde, j'y parce que, apprécier procuration sur oui. Avec des matières, bamundu batindi nani ngasoba jibaza papa mwana nga jibe yoka soni bila mukasoba mukibla so bengo papa mwana yoka no soni ba witela no jibe munene bongo no meka bande ko tolonga na bibeleka voilà bolanda na bokebi nyonso ndenge chef ifonge azomnyalo la likambo yango oyo komisuni tokewa bande. Les robots en abîmé, hein. Ah, c'est quoi ça? Boyoka. Oui. Avec des matières. Bamundu batindi nani ngasoba jibaza papa mwana nga jibe yoka soni bila mukasoba mukibla so bengo papa mwana yoka no soni ba witela no jibe. Non, mais il faut que son moi dans kende mwana jibe fo et puis mboka fo e bakanga erkeli après avant de toucher ma minère on a kola ay ko porter bakangi erkeli parce que biso jibe pourquoi pas interpeller pourquoi pas sambisa pourquoi pas kanga voilà ça c'est quel pays frère de toute façon on viol. Ils ont écrit mon imprescriptible ici la terre. On a 100 ans, comment on a mais j'ai payé wana. Quand on a dit on a poton de bakale. Oyoki viol les aba crime moko ici la kate. Bino bato bolobi bayokali à l'amiable et si la kate bande konanga bande komi bali linga mwasi na yo. Oyo azana est déjà à l'écart exact mineur te bolingani bobeti magoda keba na ba mineur. Crime wana esila kate oyo basali wana eza lokola lisumu akala oyo ezalaki makila bapakoli likolo eloko mena sekuna lisumu ebombami yaya un jour bokoyoka jibe na kati ya prison ya poto akanga kaka donc pouvoir wana ezaka ya bango ndenge bazwi kombo na ye batie partout abima te me mokolo mwana wana koluka akozwali duso tonga abimi aye na poto bandeko nanga bokomona toye baka ba droit na biso congolais viol atoza na 100 ans bakoya kozona na 100 ans kokota prison ala miable na bino lokuta wana yango yo mwana soki réellement olingaka papa jibe na yo kolekaka na yo lisu na télévision te leka na ba sujet no mususu koyaka kotutsaka bato ebele te lokola jiba beta kite ale yo pe oyaka pona osali kofi tango kofi abande kwando ko soana ye soki kofi amemaki yo
yo ninga ya koloba na biso oyanga kwa ocha munoko pona Kofi aya sali buzoba bizalazala yaka nanu Kofi memo fele yo yebi ke Kofi abima na ba danseuse na oyebi yango ti siko tango ba pesa ki limionga Kofi poni oboya kite bato nyonso bayaka na poto bale kechu banani baya na poto baya na sima Kofi bato ebele ndeko nanga ba fille ebele bazwa na poto baya na sima te ba gens si combien ba pesa mno ba publicité mto ana mbongo na eza wana si place ba so lo ba démarche yo moneka Kofi pourquoi so ependo lingaka papa bana na yo oyebi ke Kofi na jibe baza binemi okende ko sala ni kuna lelo ndezo ko reconnaître jibe papa mwana nanga jibe mutatindio soki jibe atindio te eza yo moko omoni ke eza cause nanga ke jiba zo kende poto te bakomi kolobelanga tika na leka na ya ko akize Kofi esimbi te Kofi ko beta muziki ya e ko rater te loko le rater ya Kofi okosi jiba ko beta Kofi ko beta penda muziki pa to ko consommer ngo luvunu nange mwana okosi na yo tika tata bato ya 69 ans ao ningisaka na mwa mukili na ndenge na ye ebele agi na ye balala bakoka isu obeta miziki te metangu ye azala na makasi na ye tika ye mwana yo antuka oyo antuko zapena fo zapena misala mabe kolala pena batata ba jibe wana me ozana misala mabe to chandoki Akini bakali na bangote. Combien il faut porter Kofi plainte rien. Frère Bawira wana penga na yibi. Muni danseuse ya danseuse wana kuma mwasi ya suka papita kolinda. Bando pesa wera bana nikie. Wera yanga na poto frère. Tout la bato maison mère ba koyebisa yo. Sankara ke bolo ba fie bele ba toni na hotel wera. Wana nzoka ndaza na danseuse. Tala ba fiba na kanisa. Tu vas aussi baler pour participer. Bazoka betwala bana wana frère. Partout ba kindagaza. Même na kinga na sona na ndo bimana fimo bana tanga kombo nezate. Frère fi wana akoma liboma na esuka kufana kutana na ye aibisanga abimana wera. Voici comment découvrir les comptes cachés ou secrets de n'importe qui sans fouiller. Yaya tika ba compte caché bato wa quelle publicité au bimisa ba compte caché bato. Bango bakamuno suwana ko be ba porta ba plainte mukuna ba porter ba plainte moi c'est collaborateur na ye. Frère, je moi bon pas kana yo. Moi c'est mbi alunguli fana bazemi bakanga yo. Tala penyel ti lelo bato tu la penyel penyel frère. So ko mabongo pona maika na mbai makamba za wana. Donc ça c'est quel pays frère? C'est quel pays? Pourquoi pas vous soutien ordre na mboka frère? Pourquoi pas bato pona ko édifier? Pourquoi d'attendre papa Mobutu Kofi nyoka longo bakota boloko? Place abona Congo ezakate bato. Vous savez pona ko édiquer ka bango. Vous êtes pona ko boma bango te faut vous édiquer peuple. Angleterre moko na biso tala mona tsuka na oki pasi mona tsuka na oki vraiment pasi mona mukende mona za manipuler une profit pour baboto le bloco osani ana lokote zomona mona wana ba abuser na ibanda bo mwana baboti sena mwana pe baboto la ye frère comment mona non effectivement mais quand on est là plus effectivement à côté de la Kofi on a vu ça voilà yo c'était aussi une bonne démarche d'aller à la Kofi. Mais on a dit démarche sango. Ce qui ça pour ba meme na poto. Il y a ibeka a repesa mbongo na ya meme na poto. Ça non ma bête. Et ça ma bête, ça na problème té. Zomon. Ce ko Kofi, ce ko condition anga poto on a ndenga ando. Omonya li ka wajibi. Donc ko se pesibe. Voilà. Les oiseaux qui s'appellent. Tout le monde peut tant Kofi ba poto que plein tout le monde peut jiba ça dit na sima ba danseuse voilà. Donc on les a barando na bango. Comme je dis et la ndenge ba danseuse ba poto Kofi plein wa. Donc Kofi pa ngazo ngi selaye. Donc on les a makambu na bango tala. Bo ba ngaza collègue na bino. Bando kingi wana. Zomon batulu frère batulu ko la ba. J'ai fait fonga expliquer ngo très bien. Yo mwana tsuka penza. Oyebi ke Kofi azana kanda salaka combien d'années asokota te. Alingaka pe jibe komela ye pona ba yoka na te. Yo ke ne pas Kofi, o ke na mema na poto. Yo mo mdo ndeko tia tata na ona danger, o ke ndeko tia tata ya bana na ona danger. Toi yo za mona mo pete ko lapite yo. Donc Kofi yo kanti Kofi o chiko. Yo Kofi pesa ko mona ko lia yo.
obiki pona Kofi akomi na Cindy soki Cindy azalaki te yo balobi yango Sandraline na muta bengani yo na orchestre Kofi ezali Cindy soki Cindy te yo ngako bina kuna alingaka lia yo place olingaki pa to lo baketo ngato ba bon wapi tata mwana ngo yo so côté la sikoyo tellement ba bengani yo sikoyo ngo côté tata mwana aboniko ya laissez tomber banzela wana laissez tomber mwana tsuka kende lia kambongo ba pesa ki pa jibe lia traiter maman na ombaso ebeti ye na diabète côté lié lukola mbongo zo pa jibe traiter maman na yo mwana tsuka tika ba koyana ba media awo ya kucha trouble to lando te Kofi kalate awa jia zo beta na ye mboka nga kutu naza tela bato yoso basomi batike bazo kende babi bazo kende banyoso mbo itoke pa Kofi ozwa batu yo mto osambela Kofi ke arozwa batu te etali yo Kofi akozwa batu ebele bandeko nanga eske bolandi analyse kitoko ya ndeko na biso chef Ifungi esiko zali quelle grâce ye lobese amoni mabete mais ngana mona ki yango place wana afali ke pa Kofi te pona Kofi alingaka bima na ye asa conscient que Kofi alingaka JBT akangela JB kanda parce que na kati ya procès batangaka kombo JB na kati na batu wana ye moko pe aloba ke za jabi ngai zanga te ngana zo bango dia place ba uta dia balia bango donc kombo JB bimaki siko yo oyoka ba procès wana te yo landaka makamwana bien mona tsuka oyoka ki onte ke yo tu ne pouvais pas aller koluka zela poto pa Kofi soki Kofi alie yo moko yo komi pesa komekate yo so mona balobi poison yango lobi na mela na ngakaka ekobikisa ngai ou bien lobi ngana sambela ka bomoni pasteur moko te akei na Lyon ake komitika place ba Lyon abi ba Lyon bakolia yete ya za ya nzambe ba Lyon bakotosa ba Lyon balie ndeti likamyo lingo sala ngana okepa Kofi akobima na ngai te akopesa nga respect pona ngana botana jibe nde place akolia okitoko obiki pona Cindy fongola kamiso atika su tante ye même Kofi na butu ake suba alamuki atali nde Kofi ake suba po Kofi azala mama li alala mama li bando lale alala Kofi alobi atati ake suba ake beta na ba danseuse mais Cindy li sumo kanga moko etala Kofi ake suba au mona chérie ça va là où tu fais pipi oh oui bébé oui ah bien ok Kofi asubia iko zonga lali sakanati soki bongo te mwana tsukalingaka teta yo kitoko tala passion ngo pesa su JB papa mwana na yo na mwana no moko lingaka sambwa amona su mama na ngako mobina e place ya Kofi boniko yo normalement tikaka ko bina ko raisonner ku mamba obina te ndeka lobi ke sambela kaka po ezana ngo pe musala moko kitoko te JB bato lokola ba Kofi bato ko frapper bato bakota ba boloko ya so bato ko buka ba minu ya so ce sont des charlatans des sorciers bato baby ça va faire banaba oh JB uzandoki oh JB uzandoki JB uzandoki tikala ki bolungu bevaye atate tombe ça ne te fait jamais ça pingo Ozandoki, Likina Magali Ndoki, Wasina ya Butu, Mama na ya Niseye, Ainisa Bango, Nambujimai, Ozandoki. Ce sont des démons. Vous avez dit Magali, on a si qu'on monte un peu banana, banana peu banana. Yo ka banana jibe. Yo ka banana banana jibe. Est-ce que fina ye fait via Magali wana. Ils ont pas fait la banana jibe. Non, la bonta ça la vie non. Bandoki. Yo ka son. Oyebi son. Pibo yo pe ai pe aga mukada. Yo ka son. JB Ozandoki obimaki na mwana tsuka saba teton ezo kitoko ya BBC oyoki son JB Ozandoki JB obwaki mbaswe JB obwaki diabète
esi mama na biso Agnès akomi malade jibe ozandoki oza publicité ka tokomi na suka botia ba like bo like bo partager mission to la sa conscience ya bana na biso bana wana asala nini na bana wana asala nini na bana wana tuna toka kiki mwana biso océan na mo okende ba kina regreta ki océan okosani na kino ko kutana bato na pwani mazaba ndoki nzoi ba mamu to bobote bota na ba shindona to bote ba na kino wana bo pa bacha mo bilimbo famille bonzo bilimbo frère omoni ngana za homme de Dieu na kulinga mwana ngape azala homme de Dieu ozomona nga bana nga sino bobote bala ngape nzela ya Yesu ndo kipe wana mwana mosu wa nyaka ndo kinao ozomona kwa nini mwana to kota na biloko na ye omoni ngana ka ko mwana so seni fala ça même na ba politique kuna ozomona mais c'est terrible ozomona frère jibe yoka soni yoka soni ozo manipuler mwana tsuka ozo manipuler mwana tsuka le manipuler na frère na Frank Stemai je t'aime beaucoup vraiment au kotaki na chez na bango parce que ton zoba nazana ba audio mais non mais yoza non frère investigation quand tu es un journaliste il faut ça information il faut information c'est la juste vraiment tant quoi accuser moto vraiment parce que accuser Kofi alors faut tout là oui na moni pour Frank Aibi ni noka Kofi na moni interview pe na Kofi alors le bas oui yango to yango te alors tu as un message bah oui patron de l'intelligence artificielle, on va éviter voir mon tour. Voilà. Donc on va me mêler. Voilà. Il fallait que Franck ait le numéro. Il faut me pécer bien. Je pense que Franck ne voulait pas trop. Bon, il fallait passer à l'émission. Il fallait qu'il pas. Mon tour de la bagaboui. Vous avez une question. Il faut pas tout passer à l'édifier. Mais si vous avez besoin de tout le monde, voilà, il faut séparer internet internet frère oui information à la loupe donc la minute vous allez m'informer il fallait que Franck ça malamu à tout le monde la question bien avec ma preuve à l'appui tout le monde a pu attendre et puis maintenant la qui ça bon la qui se fait au monde et puis si pas c'est si mawa moni je présentais bah sur la conférence je vois que ça a été confirmé mais bon je te dis conférence ça va chez naé ma bébé va confirmer ba kitara trop bas ba to ba fana na ba moni ba to ba fait la conversation de ba conférence kitara trop bas faut ba tout on a ça ba tout monde ba to mona ba ça danger ba ça danger c'est ça ba ça danger ta ga jibe ko ta ba ko mona tout monde ici vraiment. Moi, je vais dire que c'est un peu à qui je dis bonjour. Vous avez dit que c'est un peu vous avez dit que c'est un peu MC Panda. Vous avez dit que c'est un peu Nicole Longondo. Vous avez dit que c'est un peu vous avez frère Batouana, frère, les abattus Mougouboui, Bademo Katina Bango, il faut s'émancer Kendi, il faut appeler ça via Batou, et là, il y a celle là, Monantsuka. Monantsuka, à sa netité, na tout le monde est Zoluba, Namawa, Abid Bazon Selinga Mona, Monaco Hotel Angai, Mona Nangamoko. C'est vrai, c'est quel droit? Alors, nous connaissons le Tika Bonga. C'est moi, là, quand même, ils m'ont maman qui a parlé beaucoup de moi. C'est pas moi, c'est pas moi, frère, la mission, combien de missions peuvent en avoir? Hey, ngala yedi, ngala molo, bah, c'est un fond de bande de pimana banana, ngala boya. Combien de missions peuvent en avoir, mon frère? Je vois mon anayo, asa sous minorité. Alors, moi, on va dire majeur. Si moi, on a pourquoi? On a souvent l'État n'a pas parlé de attaquer, porter plainte. Et puis, la porter plainte, il faut foutre bon. C'est terrible. Il faut montrer au bateau. Nathalie, maman, moi, baboumi, moi, nanaï, Nathalie, donc il a fait la lili. Baboumi, moi, nanaï, à quel coup funda, qui peut la banque. voilà. Pour nini, on peut y funda la légion. Ceux qui en a pour la lélo, je crois que c'est l'essentiel, tout et tout, c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Bandeko nanga tokomi na suka. En tout cas, moi na suka, loko to conseiller yo, lambalia na yo, sala ba musique no nzambe,
teya na yo tika makambo ya koya na sortie médiatique ya koya kosangisa ba musicien surtout likambo ya Kofi na JB koya nango lisu te pona biso ndenge toza boye to accepter na biso ngote parce que soubassement na ezaki mabe donc éducation de base na ezaki pourri donc oza kutu mutu moko boye yo fallait pas to mona kona mukilo pona oza na éducation ko pesa bana te na 9 ans 11 ans ke ko bina oza même ba shege na balabala so bazui bango na age wana ba boya boye babano balala ka libanda wana so lokoti ye ya kaloba na boyi na mwana muke boko kama ponya ke aroboya lobi aza mwana muke mais yo ke ko bina likola $100 babamba ki yo déjà ndingo za mwana soni donc tini go yaka na télévision nga na okamo yo ya mutoko kote lote ndenge ezana Kofi apesi elo côté 0 Kofi pa tinji ote yo ye pona soni lokwa mobali no abeta kite tata mwana no abeta kite et quand tu es sali opasi yango ye pona ko sambisa Kofi mais esimbi nango te pona ya Kofi e beta nango et puis batu baye ko étouffer na bango kutu actualité na yo balobi balobela yango te boye na boye ezande na désavantage na yo ya bato ba okanisa ke balobi ba étouffer actualité o balobela yango te eza nango te pona Kofi eza na désavantage ya mwana suka donc mwana suka eza pasi pona yo biso to suki na biso wana pona lelo je fait konge que Dieu te bénisse bino na papa Alimia merci na émission kitoko bosali na ndenge boza pena ko fongola peuple congolais ke bato ebele ba viola bango babanga koloba ote na sina koli na sina bali te effraction viol esila kate yaya nanga et puis ba docteur ba détecteur ngo kana nzoto na yo yaya yeba ke ba mibali nyonso bakota yo so ba kei ba se bango examen basali na yo bako kuta ba ADN na bango biloko na bango etikala kana nzoto yaya ya mone za biete ko la ko na mibali belé donc voilà yo mtu ba viola yo ko banga te oza na poto o yebi violeur na yo wana kende ko funda ye yo mtu ba viola mwana na yo ba mama belé ba congolais ba viola bana bango bakanga ka maboko boye pona nini na boyi mobali ya ko boyanga na boyi na ba problème non quand on viole ton enfant il faut te mettre debout téléma parce que violeur aza lokola assassin atika kate yango mona nga bakanga bango parce que bayebi que c'est une maladie quand obombi yango akoya ko violer koko na yo akoya ko violer mutu mususu so yeki mobali moko bakiza yeke aviola kote kuna baboya ye mama kozwa ete koche na ndaku te akoya ko violer yo mukomsu bana nao tala mobali moko bande kwa ke ko violer mama bokilo tokoyela bino lisolo ya Monique na kati ya Londres funa beta yango mwana mwasi na bakangi na kati ya Suède mwana mwasi moko il fallait kaka mériter yango bande ko nga le karma existe. À bon attendeur, salut. Bye, bisous à tout le monde. Maman la Danoise, ne ratez pas, hein? Venez nombreux, live together, site de rencontres bien organisé. Yaka ozoluka mwasi ozoluka mobali au vandi na Europe, Amérique du Nord, Canada. Benga Maman la Danoise, to solo la tokos. Numéro d'anga, boye bien moi déjà 0044 74 38 03 16 23. En tout cas, à bon attendeur, salut, gros bisous, bye. Maman la Danoise, bye bye.